Tu as accompagner petit frère Nabiso, grand frère Nabiso, camarade Nabiso, papa Nabiso Christian Nyakeru à s'enrôler, à remplir des devoirs civiques. Bayaya, Bandeko, Baleki, nga maman Nabino, nazo lancé bino message, na outil enrôlement, na sengi bino pe, bo s'enrôler, bo kenoko s'enrôler partout bisika bozali pour le développement ya mboka Nabiso. Toye lelo kotika ndeko Nabiso, Congolais, vrai Congolais. Christian Nyakeru aye ko s'enrouler awa ndebiso tozana simana pour na appuyer pe ko encourager ususke lelo toye kotika camarade Nabiso Christian Nyakeru leader ya Lukunga je pense bomonyango ndenge base nyonso mboka ndenge eye kotika ye donc elakisi ke non lelo oyo bandimi ba memaye kuna na mboka parlement pour à défendre jeunesse mobimba. En tout cas na bana Lukunga nazo insister lisusu makasi pour s'enrôler massivement, nous sommes jeunes, pour profiter dans le centre Ekokanga à partir du 15 février, que vraiment massivement allez vous enrôler, la famille, les amis, Bobing ça va tenir ça. Voici d'ailleurs ma carte, contrairement à Biloba Loba Bazoloba, carte est visible et le Minangezo on en a bien.